Bonjour, bonjour, salut, na bande kono sobalandaka Eco RDC Ndima Kambo. Un grand merci à mon boss Jean Thibaut Tuboba, Bobby Jean Thibaut Tuboba Ndima Kambo. Merci à Peggy Walungwa, Peggy derrière la caméra. Pourquoi pas à Bob Molema, le suprême, mon fils à moi. Pourquoi pas aussi à Nora Kalonji, moi ça pembe nakata Eco Presse. Et pourquoi pas aussi à Verdi Kioka 24 mise au point. Merci beaucoup, na bande kono sobolinga Fanny Katalia, na ba obolinga na ba obolinga ngate ngalinga bino tellement makasi. Merci beaucoup, Moukona Lelo Tolobito Sola, na Mwamke. Tobeta non pendali solo, hein. Merci à maman Brigitte Nkongo, motema papa Willy Nkongo. Merci à maman Jackie qui l'a bon samouinda leki mosaka neleng. Merci aussi à Anto Strait, motema Mario Strait na Katia Suisse. Donc, to beta moi li solo muke, to mekano moi muke ko solo là, to dialoguer dans biso moko, donc biso na bino. Avant on a présenté invité nanga mukona lelo to beta non li solo. Lelo to lobela sur publication ya ba photo. To lingi ko publiane trop même. Et surtout, bo teninga regarder nanzolo ba propos na teni ezo s'engager ke ngai. Donc ngai na Peggy et puis na Eco RDC. Eza mikolo to comme mona mu pepe moko ye mikolo eza ya ko publier. Photo mutu bo publier, mu tax na bo publier. Bo publier ba publication et ça la ma ba lolenge ebele na ebele. Mais le quoi na zanga moko te na plateau au cas toujours na bois karaba bon séjour na Victoire Bajina ma 12 étoiles na bibon na 4 à Paris, hein moi ça pembe. Donc moi ça pembe makasi mais lelo oyo na kati ya plateau nanga Fanny Katale ya fille ya chochocho na zanga mon côté na zabongo na Victoire Bajina ma 12 étoiles. Merci beaucoup Peggy Walungwa. Bonjour. Bonjour. Boni. Ça va. Lingala na minga français te. To sola bien. To sola bien, to kabona pena ndenga bien. Séjour no pele ko comme na suka, ozonga pena ndenga bien. To potana te français te lingala. Ça va. Savon on a le lingala mais savon yo kanika sou na français ça va. Et quoi qu'on peut la peka malamu. Mais ozongi sou ça va. Telle la caméra. Boni. Ça va bien par la grâce de Dieu et toi? Pas mal. Je pose bien. Bah séjour non to beta mom keli solo ba séjour ezo le kandeni. Super. Ils ont les cas bien. Nangolo Nzambe. On sait quand même beaucoup de temps. 4 mois déjà, quelques semaines, c'est déjà beaucoup. Ça va. Merci vraiment Nabino. Merci surtout Nayo. Tu m'as bien accueilli. Oyambinga bien. Ça va. Mais français donc ce n'est pas français pour le français ma lingala ma bemoko. Yongo so kota no kana français. Ngasko na lingala wana. Lingala wana nga chocho zambuka na lingala wana. Fanny to kana bien ko yaya. Oyebi bien. Apo bando sekanga les sauces. Na seki déjà la présence là. Merci et ça batebele oleki na ba plateau ebele, batebele ba yambio, mais lelo o na kati ya Eco RDC ezabongo mbala ya liboso oleka. Na lingaki Victoire Bajina ma 12 étoiles, au ça la présentation. Au se présenter. Ba fan nonyoso, o balanda kayo, ba star. Oh bah qui est Victoire Bajina ma productrice donc bah y est bah sous vrai nom ya Victoire Bajina est-ce que eza surnom ou bien eza vraiment vrai nom? Non et comme ezali ya famille ezali Victoire ezali bandara Baginama Bajinama te Baginama Nama yo kaka mke me obunda nango eleka nango ka et que ne Bajina mais que ne Baginama batu ba yoka ka déjà ba yebi ke 12 étoiles les yo bongo to bongo ezaka bongo ka moko kati ba 5 ba 3 ba 4 bazali mais 12 ezaka moko imtakanga masolo bon ezali Baginama Victoire Esther. Mais nakata Esther yango na sala 12 étoiles na sala te na parce que Esther eza étoile 12 ezali disciples 12 ezali disciples ya Jésus. Alors comme naza na 4 bana Jacob abota bana 12 ans Benjamin na 4 donc nazali Benjamin na 4 12 ya disciples ya Jésus et 12 bana Jacob donc on a sala 12 étoiles ezali Esther. D'accord. Voilà. Merci. Apparemment, au sali combien de temps
na poto. Wana nga olobango te. Potaka bato abiso tozaka bato moko tozaka bamsusu omona olakisa nini na oloba nini. Donc entre parenthèses bambole belé déjà surtout l'équipe à 20. OK. Voilà, tobeta non lisolo. Lelo oyo lelo mo beko sama Victoire Ovandi otala TV. Pour bino mi boza kuna un système à YouTube na TV. Pas omoni ba publier Fanny Katalea. Donc na boina kende mambo ebele. Na keka un exemple mo yanga mo parce que ngamo na robeta mutu munduki te na robeta mutu masasi te na me mape mutu na l'état te. Omoni ba publier ba photo ya Fanny et salonné. Franchement et ça qui torota kena mona surtout Fanny kaka déjà kutango lega na be émission bana ba commentaire na ona landa na si il y en a plein de gens qui balinga kayo bamsusu balinga kayo te on te critique on parle mais moi franchement ils étaient questions qui là je suis aujourd'hui avec toi comme ça je veux dire que na lo bamakamora bien pour nayo je te connais de longue date mais à ta manière na moi écoute na ocholo be tout à l'heure nini Fanny yemo munene mukisala ozonga ndena yebela kao mais aux en attentir na yo bien et on les a coutu rechercher na poto parce que il y a des gens ils pensent que ozaka moi c'est qui to fozaka pembe non et il y a na pembe oyo botami nango ils en a pembe oya ko bakisa parce que mtu soda ki mwindu alingika koma pembe koma azo cha choko c'est pas pareil ils en a ba mwindu mususu oso botami nango mozo sukolango ezo za nango bien. Bien, mais je ne sais pas pourquoi les gens parfois ils en ont rien à faire en fait. Ils sont toujours là pour parler, pour critiquer quelque chose moko boye. Mais ba mita la bango moko va ba critiquer parce que na poto pe mutu so so mone pe na poto lobi ayo sa ni na poto fa tika nata en Afrique. Ça je te dis la vérité. Et ça la passe à la mibal, ils en ont beaucoup même. Bamsusu bazoya bazo ngako forcer. Mais ça tient pas. Mais ceux qui au botamaki na yo tozo mona bangoti tozo mona bango ba flat ndenge toye na ba flat déjà ngako tona beti 4 mois du matin c'est quoi secret nos années nga tu zambo comme secret na yo secret nga rien. Je suis là quand on a ça qui a un moment na yaki mulunge le kaki mina ça quand un mois na pakola mafuta te mais na yinda kité parce que ezandenga naturel na ndenga nzoto nanga je le force par la nature donc bamsusu mona il faut que luka babia awana kini ba mafuta ndenge na ndenge zali ba produit ndenge na ndenge zali foka pakola kaka comme machoko ben regarde comment je suis. Je le force pas. Na moi makaso ezali na bima pe na mona tambola pe na moi ko tende na diminuer moi mke mais ça va. Ça va parce que déjà quand on a il faut qu'on arrête un peu de critiquer bateau. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que non, il y en a ba filles mosusu au basala ba konkes bazali bango so bazan même assiette. Non, bango so bazan même assiette ité. Et ça ba filles mosusu ro le kana télé pour mona ye kitoko pa luka mobile. Et ça ba filles mosusu ba ka luka mbete ba ka côté ya bateau. Entre guillemets comme toi. Oya luka mbalité. Tu viens pour na côté ya pour na kopekisa ba makambo mususu oza mobali na o déjà bo education ba mususu na telende bon ba biso neti ba boy wakolo ba fio vraiment lekisi azo ya pa mona luka mobile j'en ai pas besoin de ça parce que na bala déjà n'a déjà fier nango et à ceux qui ont déjà séparés, ceux doivent divorcer, mais n'a déjà na titre fier que non j'étais déjà mariée. Pour n'a ça na preuve wana. Alors le romo que bank sangati que loba na zoya na ba chaîne pour na luka mobile to na mimonisa déjà na mise à la déjà parce qu'avant na mis les cas comme ça déjà ils allaient qui pour ba YouTube à cette époque là ils allaient quitter tozo les kanaba ba DVD ezo le kana ba publicité ya salon po bato mingi ba yebi ngande na marque ya po nini ya publicité ba yebi ngande na ba salon ba yebi que Victoire c'est une coiffeuse maquilleuse bien sûr eza loko na ngana tangela kyango na tangela biloko belé OK la donc ka chocho zambuka na sala couture na tangela ngo na sala mode na tangela mode
et même temps que na banda ko sala pe ba photo ya kokanga ya bilamba olati bati yango siko na ba journaux na ba page ni total ka ba journaux de total ka moi so ilamba lati boy est-ce que ya ba minde na magasin ya ba mindele so mingi bato ba yebi na ba magasin ni ta Jennifer babanda ozwanga tana ba époque wana je sens que trop na lakina no pe minera na ba époque wana Loana pena na balaki na je partais encore à l'école na okena na classe. Il y avait un jour tante nangai ayaki kota nga pona natanga na mien na Paris so bato bayebi na 80. Alors tante nangai ya bo akoti baye o mona photo nga ba mami tango na magaza kota ka magaza otala ka bilamba mon photo nga bita o mwana ngai wanga tanga na classe. C'était envers en 2000 comme ça 2001. Ndemba moko pe abengi nga tanto kutana singa bi musala ozoko musala o ezaka bente po ekomaki pe mama moko babane ko senga ngai na banda ko chaka slip moko amuke nazuka maboko na tebo na mabeba kanga photo. Je l'avais dit que non, comme je prie je peux pas na se disposer banzoto nanga comme ça na banda osambia depuis kaeza lelote. Donc na bandaki kubanga kotika nzoto bongo ti me banda pesa penga mbo banda futana bangonga na bepoka to yakina kolia nano ba franc zakina na berote franc mais après un moment moko natika ki yango. Donc voilà cette histoire et au sala na otanga sisi na ye kobala et simbite na fandi mais na mobali o nazalaki na ye azaki na makamba production. Et quand je grandissais na bando linga kotala mingi ba théâtre ba théâtre ba époque wana ba ya Jojo place azana na fille du sud ba Jojo Mulex ba ya ebakata wata wan ko benga ba Nicole ba bote na Nicole truc machin bango nyoso wana ba ngvienga josi ba nini ba ya mdondo lo personnam ba groupe salon à l'époque wana ba el parti ba tunyoso. Je dis que ben non un jour moi je vais faire peut-être théâtre ou souhaite nasa la comment dirais-je nasa la productrice na bango un jour. Donc c'était comme ça comme on dit toujours que non oyoto kanisaka yango ndenzambe asala kango. Alors ezalaki bongo tout doucement nzambe pa le bibolo kola o azanga na baswe po ngazaki ko aider ba orphelin idée na ngezalaka bon ko aider ba orphelin et ko aider ba veuve et même temps ce que la productrice soit que la théâtre au ça la comédie. Donc c'était ça. Bon tout doucement nzamba sali pe ki na kutena mobile o pezaki na domaine nango mais ce que zaki na domaine na ko sala mingi nde musique chrétienne. Et après on a essayé comme là qui déjà na contact déjà na ba Brifi ba Jojo et Brifi le lo comme itanti lindo bango ni sabando sana bango ba siko na groupe Victoire. Donc en fait groupe Victoire tindenge le ezali ma ezali groupe Victoire ezali toujours hein, mais magé ezo sala maliso soute mais ezali magé batu o ba bande ko simba ngo ba koma ba kenda ba voyage ba kenda musika comme ya Jojo baduche banani. Donc voilà quoi baza un peu belé Brifi lelo ba panzani un peu mais si Dieu fait grâce parce que wana to bando travailler na ex mobile nanga to bando travailler na ensemble ye mon père Sazali même batum so donc c'est moi que je le mis dans domaine na makambo théâtre mais na mutu po babanda ki ko travailler na ye pezala ki na makambo ya production ya musique musique on a bando sala babando travailler na ensemble pe babando ko tsape na makambo théâtre mais et pas ya ex mobile nanga c'était moi que je l'avais mis dedans po batu oyo nga na zoya ye bayi bango tenga mutu na ye baki bango. Donc on a fungoyela ki ye apote me ko sabi bolo kola yo za bongo yo sala koto yo nga za koto. Même temps on a yaki na 2012 leka tokutanaka et yaki pona yaki ko sala musala wana na yaki ko travailler sur place liboso banda ko sala matozo tinda mbongo to tindi mbongo basali yango mso to tinda mbongo na Alpha Bokole aye ko sala soki aza akolo bango parce que ayebi menandi misu ta cause parce que ya komi pareti ki na yoki ka komi soda place azali place yi quand on a awa soko pati ya Alpha Bokole akangi akanga ta po esimba te ndenga azabu naza toucher mabe donc ça veut dire que naza mutako toucher ngate parce que ngaza étranger na ndi nazalia na tourisme na été comme na na mboka na Congo non
na ye na kwa mtu naza na ye na mboka mpana ye tourisme même caché tant ba pesa ngato ba tiebo sorti no visite ye tourisme ndi bongo ndenge ezalaka nga naza poso ya Congo mais naza Congo tete mo so koloba mingi to fandika wana. OK, merci beaucoup wana mbamona moni vie na nga babi Omatuku. Donc Omatuku Debs yaba Omatuku wana babi papa social ba bon séjour non na kata ya Kinshasa Omatuku Debs ba bon séjour nao ton Nathalie na moni ni susu maman na biso donc anto straight monter maman go straight tozonga bongo lelo na maman na likambo o eza bongo lelo na 8 ans ya ko yamba baginama voilà baginama isa tomeka mwa mke kosola naotoka obeti lisolo ya libala ekufaki machin chochocho ezaka mboka nanga eloko nino esalaki Victoire Baginama alongwa tandis que biso bafi ya Kinshasa biso basi ya Kinshasa tozoluka mibali ya poto pe bazoluka basi ya Kinshasa mais yo mutoza na poto mobali ya poto me bokabwani eloni ne sala bokabwani yango bino nyonso ka bo poser nga ba question wana fa pa na lobaso te na bala natika caché wana so nazolo ba caché na bala po batu ba mona ke ba senti que non cette fille aza fille ya ko respecter ezate fille na zanete fille moko bonaye ko milaxa to na ko luka libala na sens wana non so nazo ça parce que ça langa fier po na honora ba parents na ngai. Tu comprends? Na honora famille na ngai nyoso famille Baginama nyoso même pauvre son papa na biso soni etio makufaki mais na honora famille. On reprend na ba époque quand je suis mariée en 2009. La salle en 2009 na yo kabana fin 2012 baka na 2013 na début tokolo bango de to kabana mobile. Mais to kabani na ye na sens ke ba makambo eza ebele na koloba nyonso te mais eza na ba eza te o matériel na kati o te na ki makambo fidélité mais infidélité wana pe na ko beta ngo nyonso te mais ezali oyo to sala oyo lonaki yango ndoko buka donc voilà ce qui se passe. C'est que yo lonaki infidélité yango buki yango. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais même temps aussi, c'est que je vais de témoigner aussi dans le plateau, qu'on a autre les canaux nazariens, autre témoigner selon ma comme ça. Et puis que quand on est jeune, tu penses que non, tu es trop belle, aux aboyés, tu n'as pas encore des enfants, parce que pendant on a beau péter. Hein. Bon, on a vécu avec le gars pendant quelques temps, mais Tobotaki pété avait un peu petit problème entre guillemets, je peux pas trop parler. Mais à bientôt peut-être na bandako lo bango témoignage na bandako pesa ngo malembe. Mais les choses que là les gens ils pensent que ceux qui au Bali ndé makambo Cécilie au gagner sika non détrompe. Eza bongote. Baton se pas ça na kati libala pona kanga mobali azala yanga foka na bota na ye. Nazona bota na yo non c'est pas ça ceux qui etanga makiki yo na mobali wana nde bokofanda ceux etanga makiki yo na mobali na bokozala to na mwasa bokozala donc en ce sens que libala na ngai j'étais encore trop jeune n'arrivaki ko tenir yango vraiment bien te maîtrise ko tout ko tenir yango ko simbango na maboko je pensais que bon na uti ko bala na sa fierté na famille naza bien ça va nakibo mwana mwa mukeza ki na kati mais je voulais faire voir que non batba Victoire à Bali parce que robe wana fallait c'est une robe na lata meza suka je suis la robe zatikuna donc ils s'en faisaient l'argent en fait na et puis c'est ma sœur Marie Musamba Simba par rapport à ça ngape na kota na ngobongo mais na kota ngo tu bongo bosola yeba que c'est Marie ko sala clip ya bongo tu comprends. Alors des choses que les là na liba les simba quitter comme tu veux le dire ezali pe na basi o bazo ya pe ko bala mibali ici ezape na mibali kuna pe bazo ko bala on est pareil ya c'est pas que ceux que comme je suis en Europe ndena mona batafiki baza batute babuza pe basi comme nga ya te poke mumbala uti poto ndaye awaza kwa mobali ya kinite non azape mobali ka bataki donc avant to kende ba poto otobotami awa
tokei kuna tokoli kuna bamsusu baza bakoli awa bake susu kuna, tu vois, ça sans loin ezali na kati za bongo. Ezate qu'on peut dire que non, ben voilà, comme naza na poto, j'ai tout gagné, voilà ma vie, c'est ça, ça limite. Non, c'est pas ça. Ils appellent na ba esprit, ils appellent on est des bantous, tu comprends? On vient na ba famille, comme toi, aux amoulou, bangas, qu'on a moussouali, comme maman top. Lokele. Voilà. C'est quoi, ils ont ba ligne, mon côté, ça ranango boye na ba famille. Tant que c'est na famille, baloba na oke, moi na oya kozala boyo, moi na kaka ke non, voilà, tout va bien. Tout va bien. Aux autres qui ne sont pas comme ça, aux ébattés quelque part, bazar ko déclarer yo quelque part. Ils ont une déclaration, mon corps basala peut-être yo se rendre compte nangote. Ils ont une réclamation, mon corps bazar réclamer yo na vie, sans se rendre compte. Yo Monica que non, je suis encore jeune, je me marie, je vais faire ceci, mais il faut qu'on t'en a muzindo aussi. Mais quand on dit que non, je priais pas, oui, je priais. Mais je n'étais pas vraiment au fond, vraiment, il y a ma prière. Mais là, aujourd'hui, comme Nazabo Nayebi déjà qui est na lendi sikoyo, alors ce le lo libala eye, na rosa sauté na memango na banda ko memango teta on zaki encore jeune na ba pas kana be, j'étais encore moins de na rotanga nyo sauté moins de na bombi. D'accord, merci beaucoup à José Baginama. José Baginama, José. Merci beaucoup na ndekolamso wana bongo petite sœur propre ya Victoire. Donc mbote belé na yo bisiko zali. En tout cas, tozozo nga bongo kaka na papa na biso ba bon séjour na yemoko babi Omatuku. Donc Omatuku Deps ya ba Deps papa social. Merci na bande konoso balanda ka Fanny Katalea, Mama Karine Okako, Karine Pala ba bon séjour na kati ya Mikili ya Libanda. Donc bande konoso lelo oyo to betali solo ba publier e bakata. Publication e bakata. Nandenge Victoire aux 8 ans ya kozala na Gabriel, tant kozala na Ibakata. Publication na ya photo ya Ibakata ndenge ba publier Ibakata bongo a s'exposer bongo yo sali ondenge nganzi mitea nanji mite ke kozala ya Ibakata na ndenge na yebili ya Ibakata mage ya nanga limbisanga. Tu sais bien que je t'aime beaucoup wana ba ya nanga na ndenge na yebeli ya Ibakata ko sala ngoti jamais jaja comme chez nous on dit c'est jaja ako sala ngoti parce que ya Ibakata za na mwa ba ni na ya salaka mais alataka na façon ndenge na ye. C'est une femme vraiment que Magé cela se respecta ka Magé la tenait tout mais jamais a ko na photo maki na mono wana za ya Ibakata te ana tata tokenan yo lo bakeza yete même Congo na profil et mon anakizaye soto zui photo mususu place alati alali boye liputa wana yango ka liputa pe latami na photo publication te eza ye Ibakata te ye Ibakata na ndenge na sena monela ndenge alata elamba eza na mukongo neti jar ya yo me ya mingi te. Mais je l'ai jamais vu avec les tatous derrière comme ça. Tatou en ezali pe un peu on dirait ba dessiner nous tomboa, je sais pas moi ba forme ba mboa o yezo bi mamikolo bazanye che longi lokola ya bateau lokola jar ndi yango basali bongo eza ya Ibakata te. So bokolo ba mutu peut-être za na ba tatou eza ya Gabriel mais ya Gabriel pas na tatou te na mukongo awa za na tatou awa na se ya Gabriel limbisanga yaga bilimbisanga yana oka ambiance to salata limbisa mais eza bongo te eza vraiment yaga Ibakata te. Mais na forme liputa nzoto ndenge sali po aza un peu genre moi likolo moi ndenge Ibakata azali mais na façon ndenge sali la ki boye oui peut-être ça peut être un peu elongi et c'est net moi mukeke net ya profil de ça net kokokana mais eza Ibakata te. Et là, on nous a assuré que Esaïe était. Tandis que nga Fanny Katalea n'a vendu Nazui appel et belé à partout dans le monde. Oh, wapi bazwe bisanga que non Esaïe. Roda molembi nzamba za tata bengi nga Fanny. Est-ce que Esa penzaye na bise papa Esaïe était? Sephora, Jonathan, Lorette Tubaba bana boss bazaba boss ba benginga Fanny. Est-ce que Esaïe nazolo ba Esaïe mais bat ba croire nanga te bat ba bikete Esaïe. Est-ce que yo loko ni ngo démontrer biso que Esaïe était? Te nga eloko nazo parce que je connais quand même Ibakata.
tozaki ne pe dernière fois tozaki awa na anniversaire ya nani ya Sundiata na mais basalaki à côté Belleville à Ngakoto parce que là on est à Osho hein. Bon oyo ilandi côté kuna côté ya sima ya boyema izalaki côté wana na kena na anniversaire ya bango mais ya bakatala taki robe moko ya jean mais envoyé même jour ya ki kotala ngande nga kotala ngawa je l'ai pas vu ce tatouage là c'est pour cela que nazo lobake ezali ye bakatate batika wa makambo wana en plus nga na comprendre te et comme trop makambo muke surtout mibali bakoma kosala baje wana trop oza na mwasi mobali net mobali aza awanakin alingi mwasi moko aza na poto soki mwasi wana boye siko ba photo bandaki kotindela ye to ba comme ça bandaki kosolola azu yango a publier yango mais eza na sensité tout moment où bomandaki kosobosa intimité na bino mibaika et ezalaki bien ça marchait encore t'as pas pu le faire cela mais du coup tant makambe baby yo ziba photo wana okomi ko publier ngo komi ko sala ngo quand même un peu de respect dans nzoto basi nzoto wana kaka nde ezali yango nde bimisaka bino botaka bino ba mama na bino baya na bino bandeko na bino basi so basali bango bongo est-ce que boko sepela nango eza bien te kaka nzoto wana pe kaka susu na mwasi na ndako pa zo botolo bana mais ce que lingi mwasi moko bo ezala awa na Kishasa ezala na poto ce que lingi mwasi bo kabwani donc bo eloko ni ba yesilaka te même ata fille Jésus e bandaka pe na suka pe esilaka donc eloko nini o yesilaka te ozwa ke nozwa photo ya moninga akangi atinde take son amoureux et toi tu le prends au publier yango mutakala mwana mwasi eza mabe makasi conseil na opesa bandeko nanga mibali vraiment botika makambo wana soki etenir esimbi na mutu bo continuer si ça tient pas esimbi te bo kabwana na ndenge moko ya bien botika bo camarade moko ya bien ça sert à rien ko publier mwana mwasi siko na ndenge kuto ba publier ki kuto nani soki papi nani o basala ki pe voilà et ça la bana basi soko zo vivre na mobile yo na mobile wana esimbi te yo diko kozwa lisusu kaka ke non okozwa diko mbala moko ke ozi photo na ye au publier yango eza malamu te faut qu'on arrête des choses là c'est pas bien franchement conseil na opesa na bino totika ngo vraiment eza malamu te e ngana olobango ceci eza ebakata te eza ba fille mosusu comme ba chroniqueuse ne na banda koloba lelo na yo kake moto azo eloko moko bo situ na yo asimbelanga ya lobi a publier ofane mais ngana ko luketi eza soza poto yeza kino luke ouais mais non bah attends là je boya poto je vais le chercher mais même ce qu'on a kini jour na ko yabona kinda na umela kuna na sa attends sur 3 à 4 ans na zongi là na ucho kina na matanga sonite na kena sali 3 ans na yet nga za nga partout na aucun nga facile na facilité aucun de partout. D'accord. Merci beaucoup tozaki na besoin ya ko sala analyse oyo ya ko sambusa na bandeko na biso oyo bozo sala ya ko sambusa e bakata ba couleur aza mama na bino aza tante na bino leki na bino ndeko na bino mwasi ton bino mo botali bien photo na peki walunga s'il te plaît pesa nga téléphone nanga na démontrer eloko moko merci beaucoup na démontrer eloko moko pona ko démontrer ko lakisa que eza e bakata te profil a mutu ekoki kokoka na eza lokola nga batu msuba lobaka fani to mona ko lokola peshanga mu pêche je t'aime beaucoup to mona ko lokola Caroline hein Caroline Sinark Batumsu balobaka fani to mona ko lokola sœur na biso Marie Misamu donc natang bazolo babongo esalaka elengi makasi esalaka bien elingi koloba te que soki eloko mo esalami wana ya bien te ya wapi yango voilà peki walunga na ebite soki ba kozu la biso ko bende la biso ngo c'est bon obendi yango. Voilà bien mon moni comment to laxi photo wana na bande comme suso bazolanda ba bi que non eza ebakata profil wana eza ebakata menga fani katale afia chocho za kamboka nga selon
selon ba recherche nanga na ba recherche nanga na sali na monique eza e bakatate bo tenu nga rigueur te na la tsabino eloko nini parce que bo tout nanga belé na ba commentaire fani eloni ne la kisi ke eza e bakatate soki nazolo ba bongo c'est que nazala ba preuve o ezo la kisake eza e bakatate. Voilà, on est aquí bongo première photo, deuxième photo yango. La fille à question yeyo. Mama tatou. Nzoto mobimba tatou na tatou. Muto wapi bino bozui bo différencier bo sangisi bo zuiye bo komisie e bakata. Voilà, merci beaucoup. Suko to sala analyse mke nanga na bino to solo là avant nazonga sous c'est pas victoire. Bino mo bo moni. Nunu swana o la fille ataki alakisaki na profil na ye wana pe kaka nunu sango atie a memie liboso na ye liputa o bolobi ke ebakata alati liputa moko na la fille eza liputa moko te eza juste ba couleur elinge kokana mais ba dessin eza dessin moko te donc la fille azana tatou partout nzoto mobimba nunu swana yango pasimbi so pe bobendi photo wana bien o la fille apesi mukongo bomona ke azana piercing. Donc, si vous avez une photo, vous avez une preuve à l'appui, vous avez une photo, donc vous avez zoomer photo, bien, vous avez que la fille a un tatou. Et bakata a un tatou, la fille a un piercing. Et bakata a un piercing. Donc, to kende te kara que tant que l'oro boe bimi photo boe bimi simba moko que et ça le quoi on appelle avant que je me souviens maman moi atinde nga photo na tanga kombote mais maman place ça bi que to solene que non fani tala photo na moni loko la fille on dirait yo natali photo nga ko tala mipiku ya tolo na zanango na la fille tala moi tolo zanango na moni ka mama yi moka atinde nga sous voice fani limbi sa natali penza bien za yo tenga maman comprendre que tolo ane za ngate po ezana penda nga za penda na mipiku ya tolo la fille a ni tolo moko nanga a moi tolo mo mke donc selon ndenge nzambe ndenga kelie nga pe na za selon nzambe ndenga kelinga eloko msusu eza bandeko exemple tant ozo vivre na Fanny Kataleya to sali intimité na biso esuki na biso tango oke na republier on so moni esalo mutema pasi benga mutu likambo bo esalinga na satande na ote parce que eloni ne sila raté elobi na vita film Jésus koute sila soki simbite soki simbite to banda sa mo ba intimité na biso mo o publier yango donc soki nga pe Fanny na o seki nga pe na publier o monte ke comme ba mo match kwata donc to sengi penza soki peza basi o bakanga ba photo bongo pa na ba téléphone na mibali na bango mama boza na ba raison parce que eza mobali na yo oza penza na raison ya ko vérifier téléphone ne parce que o vérifier téléphone o moni photo mais eza pe mabe ya moi siko simba téléphone na mobile parce que o craquer o bela mutu donc eza malam te so moni photo bongo benga ndeko na moi si Victoire na mona ki nzoto na téléphone na muni ya mobali nanga e yake osa ndenge nini parce que mibali apoto ba yaka kana procédure divorce surtout wana wahate to wana procédure divorce wana biso pe akoto ba yele bakizengi bolimbi sanga boteni nga regate bakizengi wana biso pe to bi ya procédure ka toujours ya divorce loko ezaka na procédure ya divorce donc ezo continuer ka bon OK eza na procédure sous ya divorce te bolingwa makasi lolangolo ofita. Merci beaucoup pour tokomi penza na suka tolinga penza to lakisa na bande konyoso parce que bosenga Fanny Kataleya zwa e bakate mission aloba e bakata obaki akoloba te ausale lokote muto ya bandaki ba jie wana soki eza mwana mwasi a continuer ngoti na suka soki eza pe mwana mbali a continuer ngoti na suka ya koloba te biso lokwa toza tolingaka pona topesa éclaircissement na ba fan na biso na ba bonné na biso nyonso batu nyonso balingaka bakata balingaka Fanny Kataleya balingaka ko RDC to éclairci bino ke eza e bakatete kolonzo to ye wana bino mo bomoni degré à niveau ya tatou. On les a 50 000 tatou na nzoto. Tan. Maman. Obanga eno pété. Merci na zongi bongo bote ninga rigate za musala bongo na zo sala. Bajina na zongi liyo. Na démontrer o eza bongo mona. Koyo na ndenga batatu bongo bino ba fia poto to pe basi ya poto ba mama poto. Faut boza kana batatu bele po elakisa ke bo na poto. Est-ce que tatou la qui c'est que faut ça tatou faut na poto? Bon siko ya gabu ya zana tatou batum soso bazana parce que ya gabu ya bomba raté ezala wana partout est-ce que ya zana poto ana poto ta et même temps aussi muto ça c'est nazo mona batebele ba osa ba tatouage ba piercing partout est-ce que la sika bazana poto non et même ça en Afrique partout mboka nyos même na Niger États-Unis partout ezali nango benga on a fandi na poto j'ai grandi là parce que ça ba tatouage non nango te
Na peine à penser na ngote. Je le pas yangote. Ah tatouage tant. Exact. Partout moi na longo les ati mena na ngote. Na tatouage tant na la kisiote. Eza caméra moi na longo blamba no sezate comme ça. Te comme ça et comme ça Victor à la kisinzo ta yo lucatre. Eh pardon. Je vais te dire sango déjà à ma bé, batba ina na biso trop déjà. Tu as makila ma bé déjà. Ba o bazate ba ko loba, il faut ka ba loba komba vita pa ba yo kango bien. Ba isa ko ngote. Na poto ko to belé. Na loba te, pa na bo na ko ma akiro loba ni. Voilà. Par rapport il y a ba tatouage belé. Non, mais la fille en question peut-être ma chérie, je te vraiment désolée. Mais au moins, il y a un tatouage, tout à l'heure, film américain, non? Bah, dans la prison. Bah, j'ai un tatouage ici, là. C'est les gens qu'on met comme ça, les Japonais, babango qui ba outi na prison. Les Arabes, ils ont code. Même ba tatouage, moi, comment outi, bah, signe ba code net, ba bilamba, bah, comment obéta ici. Les alliés, bah, signe ça, que non. Mutwaza na prison ba code ba betara na prison. Ben je sais pas la fille à question ce qui aza mutwaza sala qui prison ou ça sali kaka pritish kaka pasa kaka tatou tina nzoto mobimba. Ben c'est pas vraiment bien quoi. Donc ils a vraiment eloko moko yo. Na ebite na mibala ngo pe ba permettra pe basi basala banzoto ba koma nzoto bongo eza vraiment mawa plein. Pour mba mso vraiment mona lobi non, j'aimerais bien que no koma kombo nanga. Tozo kombo ya bana. Tatouage normal na kati ya Bible eza mabe. Tatouage pontange nzamba sala biso bato mokilo akela biso na forme que toza ko rajouter ba biloko tozo rajouter naza na excusez nga na tama asilikela nga te franchement ezali net a comprendre na yenga mais ezali eloko tozo lobela ngo te ka pona ye eza normal majorité ya bato nyonso en général que nazotia na bande kwa basi na opesa conseil na bande kwa mibali normal tatouage na eza na kati ya Bible eza interdit eloko nzamba kelio mutu akilio to banda kusala bisala sala na nzoto lokwa kaye mo wa dessin ozo dessiner ozo salibo eza so nzamba sala kio muke tikala bongo adengo ochu koloba tout à l'heure o mabele mwana mwaso no eza nde mon côté ya nde nzamba kela kio kamsa nzamba kelio bongo nzamba kelio koza na fesse munene to muke tikala bongo akelo za la mundu to pembe tikala bongo eza lokwa yo na Jenny na Jenny Baginama. Donc Jenny Baginama ye Baginama Baginama kasi ye on elo na lobit. Donc Jenny ye aza njoto mike mwindo yo pe. Mais toi famille moko longi surtout longi. Toza famille moko donc na kati famille tozali 7 côté à maman na biso maman akufa père son âme toza 7 4 non 6 filles un garçon. Oui, 6 filles un garçon. Bah, qui des garçons moi quoi kufa moi na muke. Il avait que 3 mois, c'est des choses comme ça ni maman lobak. Et de maman loba pour ça kufi déjà. Mais ne ka ba mbali ne bazala ka batonda bangote, mais papa za na moi susu. Donc belle-mère, mais ba se ba bota pe ba na mbali susu mi balé. Siko na bana mi balé wana ye abota pe mi bali. Donc, tous les côté papa, tous 9. 3 garçons, 6 filles. Mais côté à maman, tous 6 filles, un garçon. Mais tous 4, côté à maman, 4, tous à pembe et un peu au chocolat, tous au bois noir. Donc, voilà. Moi, c'est tout naturel. Tu peux commencer. On est basé à 12 heures. Ah! Eza imagination nga yebite parce que nga na bota maki nazaki mama ta bota nga azaki na no vierge ko deveje nga kokota ne kokota seke yango kota ki ya pembe na oyeba ndeni nga ko deveje ne kokota mbala moko to papa landa ye wana oyebi pe kombo bapesa vita eza poani parce que papa bando landa zwaka ye koko na pesa mwa mutambongo n'epoque wana sikotaka papa koko na pesa mobala kufa parce que ba onyo kwa mais tango ayoko zwa mama ya biso akimisa ye mwanda ko bepoko wana siko bakoko baluki papa siko papa tanga aganya papa no makasi ye te na dinga ka bango nyoso me ni nakola vamande na bango te siko affection ne makanga
nazalanga vraiment besoin sikoyo na bamuto vraiment koremplace papa na ngai mobala obala ngai ifa pesa ngai bolongo makasi mposo apesi ngai bolongo makasi te esimba te mpo nazanga kozwa affection ya papa no ya mama baespérant banoela banadine bajacques baprince bango bazo banini wana ngai nazwi yango te affection. Si beaucoup merci na bandeko nyonso balandaka Eco RDC wana bino mo bomoni comment te démontrer tomeki mo moke kosola eza juste ambiance ya plateau tosololi na Victoire toki comment explication oya rotuna mwana pembe mwana mwindu c'est ma copine chérie merci na bandeko nyonso tozali na besoin to éclaircir likambo wana comme conseil nini okokopesa okoki to po koki kobakisa na o nyonso biso tolobi. Ah, vraiment, conseil, vraiment ma capacité, mais simplement c'est regrettable en fait. Au début, la temps où maman peut avoir deux ça batatou, même bakoko, moi basigne bawanda kotia ici, ils avaient ba beauté na bango naturel. Mais les lo au bateau bakomi kozwango, bakomo salango nyeti neti. Mutu sa na tatouage liboso po ye bango monango ezala tabanda ko bomba eza beauté ya kaka ye na mobali na kacha ndaku na mbetu. Mais les gens commencent à faire, il faut la télé comme qu'on le voit les tatouages, bah toi mon surtout bah on dessiner bah fleurs, bah nyoka, bah ser, bah nini oyo genre bah comment on appelle ça bah on bah dessiner. Mais ils ont bien d'abord signé une publicité na kachanso, nous ça se rendre compte. Même bas esprit ya ba sirène so oye bango ke no ba fleur ça ba esprit ya sirène na kachanzoto ozo bendango omona ke libalo balarate o mona peke makamsu so sala ke simba kate parce qu'il y en a trop de choses là na kachanzoto na yo se fan il faut que tu passes à une délivrance pour ba délivrer yo na landa témoignage moko boya pasteur moko bazaka na kota monde na monde ya makamba mokili liboso ya ba monde makamba mabe après Allah qui ça ba signe ba tatouage na ba signe le ba garçon mingi ba do sala vous excusez na ko sala on va mater mais je veux montrer simplement ba signe boye o ça ba signe bo ba signe bo tu te rends pas compte de ça et ça biloko moko za ya monde à ténèbres mais lelo oyo ba makambo belé comme ko ya ba jeune fille belé ba komosa makambo moko poko na plusieurs nga franchement ba ta mobalo lingi ngande na to balinga na ba millions comment tu me dis que non maman komata kombo na nga quelque part je le ferai pas na osala ngote na boy na zanga royaume de Dieu pour na plaisir à makambo mokili ba oyo basi basali yango c'est une petite conseil vous arrêtez encore de rajouter oh déjà na nzoto botikala nango ça sera plus mieux que non vous prenez ce que oyebi ka sambelaka akela ngota pa pasteur tant ça sera qu'on a ignorance moko boye il s'est pas rendu compte de ça yeba quitter keza mabe mais asali yango pour na plaisir ya nzoto ben il peut lui demander ce qu'a priaka parce qu'il y a les autres filles préparent. Tout le monde est baza bananzambete. Et ça va mususu basi ba pona bango ba okende direction boy. Na kacha livre wana kombo na yo pesate. Mais il faut sérieux au sala effort moko boye pour zonga na kombo na yo se retrouver dedans. Tu vois na dernière baza bateke biloko nyose koleka. Po mutu moko na sa mokila ko tika unique awa na sa mokila zate. Donc biso soto koleka. Ozalana nozana nokokufa donc biloko nyos tozana ngona mokile ko leka nango tout est vanité de vanité otambola na ba mituka munene osala ba ceci cela ozana ba nda kusoki comme so mona moto akufa vraiment de to kunda ya mundundo au moins to connaît kundena ba bilamba na yenyo so to tena kata seke ou so te tozui ba bijou ba nda ko linga ko lata ou so te ba sapato biloko to ke to kunje ba mbongo non. Et tu as les bandes comme tu vas tout seul. Autant tongi ba pavillon, autant tongi ba ni ba château, autant tambola un espace au kenda wapi. Au kenda kana sa mabele mokonzi. Alors on autres on a surtout biso basi concerne na opesa. Moi si kozala kitoko kozaka te faut ba tatouage. Kozala kitoko te faut ka ba piercing na nzoto. Kozala kitoko te kaka faut disposer nzoto na yo. Non. O mobali soko alingi yo akolinga o ndenge ozali na mukie na yo na mabe na yo na kitoko no il va t'aimer comme ndenge akuti yo ça sert à rien. Moi franchement ça me fait mal Fanny quand je vois parce que mon so boni beaucoup de la sauza mo santo parce que mon millier nanga
neti nga nalinganga makambo baboîte te nazala na mutu moko boye alingaka banda komemanga barythme makambo boîte je lui ai donné je dis que non papa nzela ozongo memanga yango te ça me convient pas tikanga nde nazalaki mais tout doucement c'est pas tenir on s'est séparés mais lelo on a fanda po mobile va banda memanga baboîte vraiment faut pika parce que au comme memanga na boîte na sepelisi yo peut on a que ça la décoration. Il y a table peut-être, mais au fond de moi, je ne suis pas à l'aise. Parce que ça parce que depuis que je suis filmer cigare, alcool. Mais aujourd'hui, je suis oh, si tu m'aimes, mais quand on filmer, papa, c'est mieux qu'on se sépare. Na olingango te ni tatouage ni ba pincing ou même d'alcool na olingango te parce que na ko sepelisa yo lelo onga na osanga royauté te bokonza likolo pour na plaisir à makambo na yo tu comprends na olingango te là franchement je vous dis clairement je veux pas accepter cela na ko ça plaisir te pour na mutamokili mais je pas na ça la plaisir pour na nzoto na ngamoko nanga moko mais na ba fille oh pe ba jeune fille ba jeune maman yo pe ba maman pe ba comment tu vas tatouage lelo mais c'est pas bien ce côté tatouage na yo c'est pas interdit ndengo c'est pas nzoto na yo mais fais les bombango ezala pona yo pona mobali na una kati ndaku tango ko fanda omoni ke na mobali na yo bozo fanda bino lakisi asepeli ponango mais ezate ke ko sala ngo po banda ko lakisa batu nyoso ba yeba conseil kana zo pesa na batu yangwana batikango. D'accord. Ba dédicace dédicace nanga eza pasi na lingi na boka vraiment batu na ka millier que je suis donc arrête s'il te plaît. Mais non, qu'est-ce que je fais? Premièrement c'est toi dédicace nanga yangwana. Moi c'est qui? Fanny Katalea chochocho la fille mboka na ngai mwana bata muluba. Quelle beauté. Fana na bonne noire no bebe sango te s'il te plaît. Oye bat na sepela bango na kacha ndebo zala ka bat entourage nanga. Xil pechanga abatela ka teinture na yo pe pareil. Et ça sous na nango sous na bossa ni kombo putain. Désolé hein. Boza tellement ébélé. Et ça pe na belle fille pas batela teinture na ye. Boza ébélé ke boza na bat teinture na bino bo batela kango. Et normalement na remercier na nzambe parce que ayaki na ngai comme Alpha tambo na ngai comme Emmanuel la pe na ozonga da 2 jours comme Omega. Alors na osepela vraiment pour la première fois je viens ici au Yambinga. Fanny bat benga baloba trop et mtenga pa nga loba Naomi Mbala komba papa te na Paris na Neja ba petit ba lela au fort. Oh merci na pe na bino fort. Ba ko ba sanga biya victoire ce qui a Fanny vraiment bosani eloko te to banda soko ta eloko to ko longa abonné. Oh ouais donc tema balela batala ko bana nga na cheka ba batala ko acha eza yo ba balinga ko tala bino fort mais na sepeli mingi nzamba bateli to monani surtout kayo je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Na pesi mbote na mukolo esiko place to fandi. Kombo na ende kimi nga mafanda na États-Unis. Mais moi na ye moi ne moko azali azaka trop fier mingi mais aza quand même gentil comme Naomi. Naomi aussi. Mais dommage. Na pesi batu nyoso basala na place vraiment bien. Mutame menga na Cheko Matondo. Ye mutame menga sikao. Mais batu nyoso basala awa na pesi bango mbote na pesi sika na fandi eza ça va toi na Osho le hôtel de best na en face à moi na kin bon voilà na pesi ba comédienne nyoso balinga victoire. Merci. Et la bossa ni maman Emel Lili Musomba Emel moi ça pembe moi si Lili Musomba Emel moi ça pembe et lambe lobakana maman sociale Adam tamoko laisse tomber c'est une femme vraiment Toto Titi garde-la bien franchement chapeau. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission Zaki Bongo.
émission na bino découverte te ezaki bongo analyse auto bande ko sala ya photo ya maman na biso ebakata comment balingi basambusa star na biso o ezaye te me bato mokili balingi bakomisa ngo ki ezaye nalingaki kaka na laksa bino lokwa nazaki na ba preuve nanga na laksa bino ki na démontrer que eza maman na biso ebakata te merci na ba onyo so bolinga rafani katale na ba obolinganga na ba obolinganga te ngali mga bino tellement makasi merci à toi derrière la caméra Peggy Walungwa ba Peggy merci beaucoup à mon boss Jean Chibo baba Jean Chibo bonde makambu merci beaucoup tokutani bongo mbalasima soke kozala na elubu ya ba star te kozala bongo télé réalité soke kozala télé réalité te et kozala si on parlait de toi soki pe kozala si on parlait de toi te et kozala bongo elubu ya bikolo merci bongo na kosukisa bisous bye bisous bye bisous bye bisous bye